Immédiat. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Balan d'émission dépêche et ça. Et le côté sali na temps réel, ce qui information ça tu es publier mbala moko. Yamana bo s'abonner, bo partager. Dépêche et le Garana As TV Media. Et ça présenté dans nga moko mission no aspect spirituel. Bo peto na nzoto pe na molimo. Dépêche tu es na ngo siko ezaka ke. Mutu oboza komona na vidéo oyo aza koloba oyo. Salaki ba propos moko donc ya kofinga Vital Kamerhe ba propos moko ya mabe batutu na asi bolandaki ye soki polandaki ete c'est l'occasion polanda ye mais likambo kokamwa après 48 heures ya kosala na ye vidéo bakuti mutu wana étanglé mort nani abomi ezali likambo totiki na maboko justice asala quête mais tokondanaki biso na As TV Media tokondanaki ba propos ya mutu wana parce que ezalaki bien te akoki koloba na ye c'est la démocratie mais koteni ba propos ya kofinga ezalaki mpenza malamu te mais toza na regret makasi nani abomi mutu wana mpo oganye nini ate eza mafinga tomona bafali bafingaka bango Félix Tshisekedi bafingaka ye Kabila fingama mais kokende koboma mutu aza na famille na ye eza mpenza malamu te liwa ya mutu oyo afingaki Kamerhe normalement il faut justice afungola enquête bayeba ki le commanditaire bakanga bato oyo babomi ndenge mpe liwa ya Kadiombo ntango afingaki Moïse Katumbi nsima mikolo Kadiombo akufi donc toyebi te tosala nini kuluna nano na Congo bozoko kosisa te guerre na est bozoko kosisa te eloko biso tokoloba kaka ke tout est éphémère rien n'est éternel na mokili oyo eloko moko te kotikala libela mutu moko te kotikala libela eloko tosengi kaka que son âme repose en paix et puis justice afungola banquête soki bakoretrouve bango ekozala malamu mais ndenge toyebeli justice na biso en tout cas ezali mpasi ndeko ntango toza koloba makambo tozalaka mpe na kebakeba bato mosusu baza kolia mbongo mais bango balobaka te mais yo moto oza libanda oza koloba mpo na susi mais suka nango liwa ntango koyela yo bakotindela basassin ekozala pasi ndenge okufi ndeko ndenge mpe Kadiombo akufaki en tout cas moyen na monopose parole te esali pasi mingi tolanda video oyo. En tout cas, chef de l'État, président Fachi Beton, salela makambo uti koloba na discours na yo ya 2024 olobi ke tokozongela baerreur oyo tosalaka na mandat passé me yango ane elingi ebanda imbécile lokola Vital Kamerhe oyo moyibi moto abali mwasi ndumba lisusu ake kobebisa $100,000 ya mboka kobala ndumba amida shati moto asalaki ndumba divorsa bamabale kisa toza na balicencie bajeune ya ba 25 ans 30 ans na Congo bachômeur bazosala chariot batambwisa bachariot toza na bagradué toza na balicencie na mboka oyo pourquoi congolais kaka pouvoir kaka ya bato moko donc bolingi komona biso lokola dikolo mpona bino lokola nga ndenge na zawa Vital Kamerhe akokota ngai 5 fois nde akoma ngai parmi les conseillers oza na bango chef de l'État nalobi ke mutu neti Vital Kamerhe il faut asala 5 fois nde azala ngai donc biso oyo tokozala besoin kozala pembeni na yo te biso oyo toza na capacité ya kodirige Congo te bajeune oyo bauti kosilisa baklasse kaka bampaka moko ka motu ya 75 ans wana ka moyibi kauti koyiba mbongo ya 100 jours bobandi lisusu bateatre moko nini asali soki babiloko nini mpona kozwa même na assemblée même na kiministre Vital Kamerhe ne mérite pas. Papa oyo auti kosambelela yo na stade mature alobi mboka ya Congo ekodirijaka bapaya te. Vital Kamerhe c'est un Rwandais 50%.
50% mwenye murenge ya este qualification mediocre yako kende kostanga bisaka na ye avandeli na este fobo mituna bino moko entre vous les katange parce que goma bandeko na ye to solo la vraiment urgent bo partager eloko oyo tozosala lokola émission na kati TikTok bino bamaimai soi-disant bakatakatanga ndenge bobengaka te Tshisekedi aza merci bandeko na ngai ya TikTok nazopesa bavrai congolais oyo balingaka kodefendre mboka ya RDC mwana mboka Congo Delphin Mukendi na sere na biso azalaka na Sakanya jeune ambassade Vital Kamerhe soi-disant mswahili vile unajitaka huko mswahili. Hii video mena kufanisha we bila boka yushongo pake mi muntu mdunia hata moya mino ngopaka ula anawaka anaua na mwili kawe mina jua se huku ka champion mkuwana bantu na mapoazo Vital mkongo umu ukuba orphelin mbale ba mama yabo baranza kujisha lutuku Merci Bolandi. Sali pasi to 5 ans justice afungola banquête qui est le commanditaire. Banani babomi enquête sala mabaka na ba coupable et kozala bien pour nous retomber toujours justice à mboka na bino. Bo mes page na biso ASTV Media. Alors merci et pesi mawa. Bo aimer, bo partager page et kozala tena malam mingi to bangela bino ba dépêche soki ezali. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu bénisse le Congo et Zaki Molobe Nabino, Mishono ka aspect spirituel, le peuple n'a pas tout pena moli. Jeune ambassade. ASTV Media, aimez, partagez et abonnez-vous.